Ale kumanga motema moto yaya. Vuguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru meza bino pardon. Jima sala ilo karatakate. Yana bena gayo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Kebana jago zape so kute nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jimi mukendi. Umela. KNB ko zape te so kute nango tchek au Vandi. À travers la flamme par la com, devenons forts. Mbote et fidèles téléspectateurs, il y a magazine KNB Kinshasa Nabiso. Bienvenue dans le numéro ya Stika ya magazine Gouverneur de la ville André Kimbuta a Otiko Pekisa la majorité passe à la meeting au Bazali pour prévoir que ça le 14 août. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et où tu vibrer na mikolo leki na ba différents shows politiques. Mercredi 27 juillet, Zala qui retour, il y a leader incontestable, il y a opposition Etienne Tshisekedi. Oh, il y a Zala qui pratiquement 2 ans à Bruxelles pour des raisons de soins. Population Zala qui est belé na aéroport Yandili pour na ko yambaye pe ba yaki na malembe ti akoma ki na résidence na. Le 29 juillet, majorité présidentielle, basala qui meeting na stade Tata Raphaël, où ils qui plein à craquer. Sengeli peut retenir que dimanche 30 juillet, na boulevard Triomphal, opposition avec Etienne Tshisekedi, basala qui souka na meeting, yango pezala qui plein à craquer. Yamala Mozali ke ba rassemblement on a nyonso et salamaki na kimia pe ata dérapage moko et salamakiti. Mais il y a que bandeko ya majorité basenga ki lisusu na gouverneur ya ville André Kimbuta basala meeting le 14 ou na stade de Martyr, mais gouverneur ya ville a pekisi bango yango. Or comment na ba activité wana epesi impression ya malamu na opinion parce que tu remarques que opposition a sali 2 activités, c'est-à-dire bakenda ki koyamba Etienne Tshisekedi na jour ya retour na ye pe basala ki meeting na boulevard Triomphal, mais majorité na ngambu na ye jusque là asali kaka activité moko o ezala ki meeting o basala ki na stade Tata Raphaël. Donc ko permettre na majorité basala meeting le 14 ou na stade de Martyr ngako sala malamu po bango pe basala 2 activités. Même balobaka la loi est dure mais c'est la loi. Gouverneur de la ville si a eu décision muto akoki kolongola ngo azati. Kinshasa et l'équipe partout. 26 millions d'électeurs sud-africains vont s'exprimer sur l'élection municipale. Au lendemain des élections municipales en Afrique du Sud, nouvelle carte politique commence à prendre forme pendant que depuis mois, Yavo touche à sa fin. L'ANC est au pouvoir depuis 1994 avec l'élection de Nelson Mandela comme premier président noir. Le Congrès national africain est en difficulté dans certaines villes où Yozala qui fief y a ANC depuis longtemps, mais Tomoni, le principal parti à opposition, Alliance démocratique, DA en sigle. Même si l'ANC domine toujours avec 54% de voix selon le résultat partiel. La DA et Koti Makasi Nabavi locaux la Nelson Mandela Bay, Johannesburg et Pretoria Oyo lutte et Nanu Makasi entre DA et ANC. Le parti FF de Julius Malema s'impose comme 3e force de scrutin et risque de jouer le rôle d'arbitre même si jusque-là rien n'est encore filtré, mais ANC risque de garder la tête de ces scrutins. Kinshasa et l'équipe partout. KNB solo lina mibali bai bisabiso soki lelo ozana mwasi na yo bovandi ensemble mais bozali na temps mukie ya kosolola mwasi wana azoli kopesa plus d'importance na téléphone na ye réaction na yo ozala ndenge nini? Tozo solola na ba kinoa ba ebisa biso plus bande kona biso mibali
Ce qui est là, na copine na que moi si banda bo vanda ki na aza ko s'intéresser kaka na téléphone na réaction mobile ko zala ni. Il y a négligence en tant que mobile il faut un jour plus vite. Il reboot le téléphone ou soit un qui a déconnecté, pour tout sourire parce que pour le moment on a important ils ont téléphone. Sur le moni bongo, la reboot le téléphone. Pendant des heures ils ont un téléphone, on sait qu'un téléphone qui peut ngati, c'est qu'il a saboté ngai. Pour le moment, normalement, on robot les téléphones. On robot les téléphones, on le pourquoi nous tous sur le laté, on a toujours branché na kobeta téléphone na yo tout bon. On robot les téléphones ga. Boto ya boyiko na boto les téléphones na ok nanga. Tango obali mwasi azo kipe yote. Azo kipe kaka makambo na ye, cela veut dire que amoni importance na yote. Kotala ba téléphone ko naviguer azo qui paye, cela veut dire que importance c'était azana importance pour nangaiti na téléphone ou bien azo s'occuper na makambo ya téléphone mais azo qui paye ngai, cela veut dire eza na problème te, eza problème ya ko kabona na été peut-être ba remarque ya mkemke na koki ko sala e kasi komi soki komi ya ko sala ndenge nini ko bwa kisangai asala kama makambo na ndenge na ye azo qui paye ngai te wana e ko zala kana ni mwa mobulu mwa mke. Boyo ki nenge bande connaissance mibali balobi vraiment na basi o bo se comportaka bon pour yeba que chaque chose a son temps. Donc ce qu'on va na mobile ils doit en mobile tant pour mono tikali yo moko ndo va na téléphone na posa na makambo yo ni ezate ke va na mobile ozo se kaka yo moko na téléphone ke na muto ozale pesa ka ba intention ya mabete Kinshasa et l'équipe part. Nde solo lina ba parents ba ebisa biso avantage nini pe désavantage nini ezali soki yo parents ozali ko gâter mwana na yo. Solana ba parents ba ebisa biso ba avantage pe ba désavantage ya ko gâter mwana po to koma komona ba parents mingi ba koma ko gâter bana koleka ba bosa na kutu ke mwana ta zo gâter faut ko éduquer on to ko tuna ba parents ba pesa biso nanu ba avantage pe ba désavantage ya ko gâter mwana. Ko gâter mwana eza bien soko gâter na mwana yo ezo laksana premièrement moi si so azemi ba banda ko linga mwana à partir ya libuma mama na ye. D'autant moi na botami, il faut yo la kisai ke ngai parents na onde na linga ki yo botama. Obani ko gâter dès l'enfance. Mais si ko yo mabe na ngo désavantage na ngo za ranini. Soko gâter mwana et pesa bana misusu excès de tête donc mwana mso ale kanaka. Pona ko gâter wana ba gâter. Mais mususu ememaka na banzela mwana ke na ngo normal ke ba parents na ba linga funa ke na ba ligne oyo eza normal. C'est ça. Avantage na désavantage ya gâter mwana. Avantage na ngo eza ko gâter mwana ici ça mwana moi complexe maramobo ezala bien ko sala ngo po mwana o gâter mwana o l'accès biloko yo o atala envie ngo te so monyo pa battre en sens wana avantage na ngo wana mais désavantage na ngo et puis ça rappelle ban donc faut dans la façon ni nous regarder les faut ça vraiment na ba façon o l'accès avantage nous l'accès na désavantage na meilleure façon eza ko gâter mena excité ko gâter ni toujours gâter été mais ça va toujours choyer moi ça va quoi hein, au moins le fait de gâter l'enfant il y a eu une certaine libertinage hein, il y a une libertinage l'enfant peut se permettre de tout faire mais quand on choyer moi on s'est dit qu'il y a des limites. L'enfant quand il a droit à un cadeau il a droit à un cadeau, quand on est censé quand il fait du mal pendant punir, il ne faut pas avoir des limites. Hein. Quand il travaille bien à l'école, il a droit au cadeau. Quand il fait quelque chose de bien à la maison, on doit l'applaudir. Voilà quoi. Boyo ki ndenge ba parents ba lobi vraiment ko gâter moi neza nango mabete mais ba parents mingi o bo gataka bana na bino bobo sana raté que atozo gâter moi na fo moi na pas kana temps ya éducation. Alors ça na droit ya kozala bien lokola ba ninga po elongola ba complexe oui mais éducation moi na pesa très important Kinshasa et l'équipe partout. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke gagner ton tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso kainde.
moke Bukakingo Écoutez Lance-toi selfie Écoutez Sur la photo Tout ça moke Bukakingo Écoutez Lance-toi selfie Écoutez Sur la photo Tout ça moke Bukakingo Écoutez Lance-toi selfie Écoutez Sur la photo Tout ça moke Bukakingo Écoutez Du 14 au 21, une grande convention dénommée la fête de Juifs et Kosalamana, ACK Kalembelembe Oya, pasteur Mutombo. Quinoises et Quinois, Brazzavilloises et Brazzavillois, un seul rendez-vous. La fête des Juifs, Jean chapitre 5, premier verset. La Bible nous dit, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Comme pour dire que Yesu le qu'on appelle Mouyouda, na tango à calendrier à Bayouda, leur date à fête Koki à Zonga et Jérusalem. Où est le grand rassemblement de tous les Juifs, place Seigneur Sozali, Kinshasa, Brazzaville et dans le Mikiliapoto, du 14 au 21 août 2016. Un seul rendez-vous à ne pas rater, la grande fête des Juifs. 6e édition, avec comme thème, si je n'eusse pas eu pour moi les dieux de mon père, tu m'aurais maintenant renvoyé à vie, avec des puissants orateurs de l'Amérique et de l'Afrique. Le pasteur Pierre Mukangila du Canada, le pasteur Mwalimo Florent du Canada, le pasteur Yvon Stabili du Canada, le pasteur Dieu merci Mutombo, Église Cité des Refuges, le pasteur Jean Mwamba, l'homme de implice dans ta vie, le général Sonny Kafuta Rogmen, armée de l'Éternel, l'évêque Pascal Mukuna, l'homme du retour à la parole, les patriarches de la grande communauté ACK et votre humble serviteur, le pasteur François Mutombo. Voici l'homme, l'hôte de la manifestation. Adresse Nabiso Ezali, Kalembelembe Subtande, au croisement des avenues Kalembelembe et Plateau, non loin de la maison communale de Kinshasa. Du 14 au 21 août 2016, de 15h à 20h30, Wanezali, la grande campagne, l'enseignement, les avant-midi, du 16 au 20 août, de 10h à 12h. Wanezali, et à l'école du ministère, bien aimé, il y a un Dieu quelque part. Au rythme de la fête, la table vous attend. Bon appétit d'avance. UFRES ju oyo ekangi masolo ba journaliste ya investigation bakendaki kovisite usine na bango mpona koverifie ba allégation nyonso oyo ezali kolobama epai ya bato. Mokolo ya samedi 29 juillet 2016 ekomi date oyo ekomarke à jamais vie ya ba agent ya UFRES oyo bayambi délégation ya quelques journalistes d'investigation ya presse écrite bakitaki na 14e rue Lumete na usine ya UFRES ko vérifier ba rumeur nyonso oyo elobamaka na ba détracteur ya UFRES oyo baza komela pema na impact UFRES eza nango na terrain. Tango bakoti babandi vérification ba journaliste comme 4e pouvoir et première puissance bakamwe komona que UFRES eza en ordre na ba document nyonso pe eza ko respecter ba normes requis pour la fabrication et lesquels ba journaliste pour na nini motema mabe ya boye bakokaki te ko bomba ba sentiment na bango balobi boye. Bandeko congolaise
Bota la biso tozali ko meka ju oyo to ko vérifier information na source comme on a eu fraîche. Usine yango wana oyo to yé pona ko vérifier information na source mais to trouver que selon la rumeur oyo sur l'équipe tout se passe bien bazan la bango en règle et puis na normalité bazapé conforme yango wana to ko recommander bino bo mélange fraîche. Les bozo mona ngai awa Armand journaliste et éditeur spécialisé dans le domaine de l'investigation. Ce qui est awa na usine o bazo benga keno fresh entreprise et ça vraiment pour na kocha maboko na pota ndenge balobaka. Puis c'est na ville tozoka na kitesa zo circuler mingi keno usine wana eza usine aliwa c'est pourquoi na yenga moko pour na ya ko palper du doigt. Na palper du doigt na mwende bozo mona oyo bakome ngo nini fresh na yo ki penza vraiment goût moko ya bien eza biloko moko ya bien na sengi bino bolande be boyoka biyoka yokate bomela boko sepela eza nango bien na esengo wana ya komona bapandisango koya na usine na bango après mauvaise campagne ya bato fresh atia KO na terrain ba agent balobaki boye bapanzaki fresh sangwa mabe kasi lelo nzamba tinde biso bato ngo la makolo na biso yango wana za kopesa conseil na ba mama nyonso mwana soka zokende classe kobanga te zwaji fresh pesa ye akenango amela na école lelo touti ko ba journaliste bino mo bomoni bazwaki ba kwiti information mo boye concernant fresh ki za sous mabe mais ba mo ba dit sur terrain na si bomoni na image ne ba témoigner fresh oyo eza produit ezo bomate ils ont ça ma norme nyonso ya OCC bo consommer bana ba mama équipé génération T. Et si li botika na bino bilobela po fresh et bomakate pesa nuisible na santé T, bo luka bo bakisa goût au lieu ya bilobela na makambo ya fresh. Ba journaliste bandimi déjà match esili. Pour les tous ces cas, les 48 heures du rire. Moto Balabala, SMCT, DCG, en partenariat avec Canal+, Vodacom M-Pesa, Primus et Jeffrey Travel, présente tous ces cas, format national, avec la participation de quelques humoristes internationaux. Tous ces cas du 20 au 21 août 2016 au Théâtre de Verdure, à partir de 16h. Les billets sont déjà en pré-vente à 5 000 francs congolais, réservés aux espaces VIP à 50 et 100 $. Au final, une marche Toseka qui débouchera sur un pique-nique géant. Pour Toseka du Soussou, Tokoteka, Pete Toseka du Soussou. Hey! Avec le soutien du ministère de la Culture et Arts ainsi que la ville de Kinshasa. Expert en communication. La monture est allée au fond déjà bah c'est sur l'ouest. La mouture Asbel a une vision. La vision, c'est de promouvoir l'efficacité dans le travail des spécialistes de la communication, notre manière de contribuer à l'évolution tant scientifique et pratique des métiers de la communication en République démocratique du Congo. Nous sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11
99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. École mingi ba komi koteka ba fourniture scolaire mais ya kokamo ezali que bazali koteka yango la primo ko ya likolo yango ba vendeur oyo bateka yango na cité ba lobi na miko na biso ya kande. Pardon papa, j'insiste, faites-moi femme instruite, utile à la famille, à la nation, à l'univers. Magazine KNB to kiti na commune na Gombe pour na solo na ba kina ba bisa biso comportement oyo ba école ba koma la ngwe oteka ba fourniture scolaire nyonso to na école so ba mona ngondenge. Rentrée ça là quand tu commune les ba les 10 mois avant ces ali. Mais comment ka ba parents ba bien de vacances bon acheter à l'école, acheter quand d'essai acheter à l'école. Crayon de couleur acheter à l'école et ça la atteint et ça la héros de tout moi muke mais loko ezati. Ta ba mesande les avis. Ministre alobaki bakoteka biloko ya rentrée scolaire na école te mais tozo comprendre te biloko ya bana classe comment oteka matine école vraiment ça sonité et puis gouvernement suivi ça te akoloba bien mais alandela kalikamu na yete botala nam biloko lokola crayon bagene oteka ngo à l'école biki bon ba petit vendeur o bazoteka tala ba meso ezalia na kuti eza rien biloko ezo marché te makampe ezo tambola malamu te ba école ezui makambo nyonso na biso totikali ka ndeti biso bapara totikali ka na minerva ka tofuta donc ba biloko nyonso ezala ba biki ba crayon ba boîte mathématicale surtout biloko to bana maternelle koloba te nyonso bon ko somba bon ko tekela bana na école. En plus, biso kutu awa to teka ko keloko ya mukebo ya Créola to ko teka ngona ba 1500 mona bango $5 6000. Donc ezo sala biso bien te. Même uniforme. Donc to yebisi ku gouvernement ke alobela biso likambo opo batika mutu na mutu asala musala na eba o bateka bango batika la ka ko ba mbonga Minerval nde bazwaka. Baliaka biso dana Minerval bali bakota tina ba boîte mathématicale ba crayon de couleur bazo futsa biso Minerval ya bana trop cher et puis koma biloko nyonso kaka bango bazoteka kuna olike bateka pe na prix normal bazoteka même triple ya prix oyo biso tozoteka libanda donc mbongo nyonso toke kofuta Minerval okokoka te po ba fourniture scolaire nyonso bango bazoteka kuna na kati pe na prix moko très élevé. Ministre provincial ya enseignement atalela biso likambo yo pe ministre enseignement atalela biso likambo. Bolanti ndenge ba kino apesi ba point de vue na bango misu balobi que ba uniforme pe batekela bango na ba école ezala ngo pe ya qualité malamu te misu pe balobi que baza na besoin que ba école etika la kana msana ngo ya kotangisa mais ya koteka ba fourniture batikela bango parce que quelque part ba mettre bango pe en difficulté ya kotangisa bana bango pour bango ba oteka lisusu te. Kinshasa et l'équipe partout. Constamment quand on sali na ville province ya Kinshasa batu mingi va s'intéresser à la bango kaka pona kozwa diplôme mais likambo ya connaissance etala nango bango te. Magazine KNB to kiti na terrain pona swana ba kina ba biso so ba mona ba o ndenge nini o balinga plus kozana ba titre kozwa ba diplôme mais balinga connaissance te. Sokozo apprendre pour yeba. Lobby soki ou acquérir connaissance, connaissance wana et maillot vers quelque part. Et même ce que mieux na service, na musala, du fait que aux alliés déjà na connaissance et qu'on servir belé. Mais par contre les abongote, les lots les alliés mutu, alingi azwa plutôt diplôme qui a acquérir connaissance. Ça dit que na vie à moto, il faut moto azana connaissance. Sans connaissance, moto aucune musikate qui n'ira pas de loin. Il y a moins il faudrait que tant aux amutu, tant aux okola, ça dit que connaissance et l'équilibre sur la vie à moto. Koye kola ici la kate, koye kola donc ils ont la soukate. Même dans papa awa. Mais si on a que si le attend un institut biblique qui collège, il y a apôtre Tambolukoki. Bato na bongo ba libélé on la kati ya Kinshasa.
Donc batune alingi titre ko zo diplôme mais connaissance à musala na aye bien ngote. Alors pour nanga batuna na mona ka bango mingi no ba mataka na ba corruption parce que foot un bon par-ci par-là. Azuka ka titre na za diplômé na za boyena boye mais na mutu na yelo ko ezalité. Bolandi wa ndenge ba kino apesi ba point de vue na bango kasi na bino bat o bolinga ba titre ba diplôme boza rapé capable ya ko défendre ba titre na bino po za malamu na place bolinga ka ba titre mais bolinga rapé connaissance Kinshasa et l'équipe partout. Super coupe ekobetama le 7 na Kindu yango bakino bapesi ba pronostic na bango. Pour la match, il y a Super Coupe le 7 août na Kindu, tout puissant Mazembe na FC Renaissance. Bakino a pesi ba pronostic na bango. Match dimanche Mazembe na Renaissance. Biso toza mibali. Ba Mazembe pe baza ba mibali. Donc ne robeta donc les meilleurs gagnent. Oya ko pola a poli. Mais en tout cas Mazembe to yebike. Biso pe to préparer. Bon, nazomona Renaissance lokola azam to luyengi. Po biso moko na ba vita ki bien. Tokokaka na Mazembe te. Skolo ye ayeka mikolo yo akede kolobaki akobeta Mazembe yango nga nazokamwa est-ce akobeta e na ndenge ya mbongo ou bien akobeta na ndenge ke ya ki match. Tous on a aussi doit préparer. Tous on préparer dans ma carte on préparer na biso le quoi comme tenir joueur soit préparé ka. Tous on préparer bien to ebito boya te Mazembe atika complication na ye ya kobeta wa batema tena na manini na Kindu. Aïe na terrain net, tu peux être en terrain net. Tu peux être sur ce match na terrain net. Si tu peux pas match zoya, c'est Mazembe gagner, vous gagner, si tu gagner Mazembe, tu gagner Mazembe. Si Mazembe sera na terrain, tu peux être en cas terrain, tu peux être en terrain. Tu vas sur comme Mazembe gagner, tu vas sur tu gagner match 1-0. Ils ont match tel que ba match non tout. Mais chance mingi za Mazembe, c'est parce que Mazembe est grand. Mazembe mukolo Renaissance na côté vraiment na lire ya foot na bisoté pour aza habitué. Donc Mazembe a vraiment la chance de gagner le match contre Renaissance. On a moni en tout cas Mazembe a gagné parce que Mazembe est équipe moko ya munene makasi. Renaissance ndenge zali boyo. Ba mata ba kita ba ko 3-0. Match ya Mazembe na Renaissance na moni que Renaissance ya kolala. Aolala parce que Mazembe est équipe ya munene makasi. Et puis azana ba joueur oyo bazaba international moni biso to baka si le terrain to lobaka moni Renaissance ces équipes oyo ezana avenir ba mona ba otala ka kombo Mazembe biso tozana kombo Renaissance to ali mbotama ya sikalo makambo sikeze belé biso ko ba mingi te botala ka dimanche tozana ba joueur sika to sombi to bombi bango tozana l'impact de Matumona donc ya alobi match wana il faut démontrer po azo coupe mosusu en tout cas bino bozala si Bolandi wa ndenge bakino bapesi ba pronostic na bango donc match oyo tozotala tozozelara le 7 on peut kata makambo donc que le meilleur gagne. Merci pour l'attention et fidélité. Vous allez continuer à faire ça dans le magazine Akino. Donc, vous avez lobby la même heure et même chaîne. Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.